continuer à faire la forme. Là, il est au trône. Madame, à la place de pleurer, moi j'aurais souhaité que tu fasses une prière pour cette dame qui t'a surpris. Oh, ça madame. Ça m'a fait la caputo Moïse, la pasteur, Kabamba. Ça m'a fait la nibota, Oyo, Kosukeninga, Tangoya, Moma, Pasikolo, Naga, Moisio, Befulo. Ya, moi, c'est qu'il m'a coquité. Ya, Koutama, Biroba, filmé, ma docteur, Bosunanga, bon, la Zanamuki, Cassitela, Zambio, la Manayo. Ya, Koki, si promesse, n'a pas de reconnaissance par la vie. Merci, maman. Maman, merci. Maman, merci. Que le Seigneur a compris. Voilà. Ma maman 5 wana. Est-ce que beaucoup y a là? Maman n'a pas qui prière. Les autres beaucoup pour approcher. Attends, la motte est à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, mais sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo etala bato bakoleka Tambe komemanga, tambe komemanga, tambe kotika mokote Mbakulutu bayakala basi bakende Moninga tala tango ekomema Papi Charles Mombaya si akenda kala Otango eza komema Yambadi si akenda Bisa mongolowe Tala tango ebebi Papa de baba si akenda kala Na voix basse. Mais maman dit à Yoki Mawako, maman m'a sali 21 jours. Et c'est vraiment une femme qui souffre. Donc moi si vous avez vu la réaction de la famille de Lévi, moi je suis sans espoir. Mais place espoir dans les fondation de Liti Taliban. Nanzambe na ma fouteli yango 200 000, 100 sentiments. Na Congo ils appellent 200. Dans ta famille on a pas ça. Dambo. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh,
va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, tala tangwe koleka. Moninga, tala bato bako kende. Kosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo, etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Papi Charles Mombaya si akenda kala. Otango eza komema. Ya Maria si akena ye misa mungolo we. Tala tango ebebi ye o. Papa de baba si akenda kala. Tango eza koleka. Ale moloto we si akenda kala. Tango eza koleka. Ata mobutu sese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Muse Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te, tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te, abangaka peleki te. Abangaka motambongo te, yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso tango ekoleka, engela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema, engela bomoi na yo mokolo na yo ekoya, okokende ndenge nini. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, tala tango ekomema. Moninga, tala tango ekoleka. Où sont les mailles? Je vais voir tout le monde. Nous allons prier. Vous connaissez maman et les groupes, non? Oui. Et les caméramans qui doivent amener les images, et ceux qui vont voir les images, et ceux qui ont marché, et ceux qui se sont déplacés. Vous allez d'abord nous expliquer pour les plans, comme ça, plus pour les plans. Nous allons prier.
Et ma voix, j'écris à l'Éternel. Et ma voix, j'éplore à l'Éternel. Je revends ma place et m'évanouis. Je revends contre ma détresse. Alléluia, comme mon esprit est abattu au-delà sur la route où je m'aille, il m'entend dire Alléluia, comme mon esprit, toi tu connais mon sentier. J'ai creusé à droite et regarde tous les fils et frères du mouvement. N'ayez pas soucié mon âme. Alléluia. Car mon esprit est abattu au-delà de moi. Tu connais ma chair, il m'entend. Au nom puissant de parlez ça de au nom puissant de. Oui, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur. On va prier, on va dire merci Seigneur pour cette visite que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce souffle de vie. Merci Seigneur parce que nous sommes comptés parmi les vents d'aujourd'hui. Tu as pensé encore à elle dit, elle est venue encore près de nous. Que le Seigneur soit loué, nous allons prier. On dit merci à notre Dieu. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Dieu veut t'écouter. C'est que Dieu t'aime. C'est que Dieu aime la part avec toi. C'est l'autre ne voit pas. C'est lui notre maître est fort. C'est pourquoi il a fait des corps là. Donner cette organisation. On va dire Seigneur, bénis encore puissamment Yalidi. Bénis encore puissamment Yalidi. Seigneur, bénis notre Yaya. Parce que toi, si tu bénis notre Yaya puissamment, elle va venir encore ici avec pouvoir. Elle va encore envoyer des gens avec la nourriture pour nous. Nous sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas manquer à manger. Nous ne pouvons pas manquer à payer les frais scolaires. Il faut que le Seigneur commence à bénir ses siens. Il faut qu'il bénisse puissamment Yalidi. Nous allons prier seulement pour Yalidi. Demande avec ton petit cœur gentil. Dis un petit mot gentil à Dieu. Nous banzambe ya na biso lidi sera pambolami soko batelier sera za na longue vie biso to zange lokote donc to senge pa na yote lelete nzambe pambola ya lidi na biso bondela. C'est toi
Sois bénie ma belle, sois bénie ma petite. Sois bénie, on t'aime beaucoup, on prie beaucoup pour toi. Tu es vraiment parmi les gens que nous ne manquons pas à pied, que nous citons nuit et jour chez nous. Que Dieu te bénisse et te rend au sentier pour tout ce que tu es en train de faire pour les enfants. Donc, je t'aime beaucoup. Merci, reste béni. Merci beaucoup. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout s'effort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme, Eh, à quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser, moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser, moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant. Comment on a bino? Yango, comment on a bino? Dès que nous avons mis colonioso, que ngana zala kaka pour représenter Yalidi. Yemoko azakana mikila poto mikila papaya. Alobito ko que la bilo mwanda mabiloko yo ya kolia. Bozona nanga bien na moi matela oyo mameste la yebi ndenge na kosala na bino obolala. Mais so nzamba lo la bateli biso lisusu. Avant de commencer ma fête à Noël, alors bien kotinda onyo sa kozo apo mama bomba, donc tout ça va prendre ma courant, a bomba mon kola onda ko sombela bilo moi prise moi ji bomela. Mais ba projet mo souper ezali, quand on est besoin bon de la pona e boye, nzamba la ko pesa e ba moyen parce que bebi ka sala ka ngona moyen e moko. Si boye bina im sa bino bongo. A kokisa na pe ata 30 ans donc on nzamba pesa ke na musala na ye ndi asomba kabiloko ya tindia wa tindia tiske on somba na ne bofele bazali po balia. Alors lelo to memi oyo ndambo boye bino to sala to memi mo biscuit po ngapela ninga biscuit la mona donc moi aussi je suis enfant, je commence aussi par manger. Maman ouvre un biscuit pour moi, je vais te passer. Vous voyez comment je mange? Voilà, là tu vas manger Qui veut que je prenne la photo avec lui? Si on te donne, tu peux le. Qui veut que je prenne la photo avec lui? Il veut comprendre les autres bien. Il vient avec moi. Ok. Ça aussi, tu veux maman. Oh, les camarades, il faut t'attendre la carte. Ça va donner bonbon, il n'a pas pris les bonbons.
Il n'a pas pris les biscuits. Bonbon, les biscuits. Bonbon. Il faut avoir un bonbon et biscuit. Il n'a pas les bonbons. Il n'a pas les biscuits. Tant que ça, il faut le matin, mon par rapport à geste. Pardon? Par rapport à geste. Et Lydia a envoyé pour ses enfants. Comme il vous avait dit qu'il fait les actes mollo, à la possibilité de ce que Dieu nous donne. Voilà, va, Yaya. C'est ça. Merci. Il y a les riz, il y a la semoule. Ça va aussi, c'est le plus important. Le reste, là, la fête, regardez-moi. Nous rentrons. Nous allons encore quelque part. Vous me suivez? Nous allons quelque part. Priez pour nous. Demandez à notre Dieu ce que cette pluie ne nous dérange pas pour aujourd'hui parce qu'on a beaucoup à faire. Priez pour Lydie avant les fêtes. Elle va penser à vous au travers de notre maman Esther. Et priez aussi pour maman Esther que Dieu la garde toujours pour nous. Dieu vous bénisse. Mbote nga mama Esther Kitenga Ntumba naza responsable orphelinat o esika Lydia Sungaka sentiment nanga eza esengo chaque fois nakamwa kaka chaque fois bayaka nakamwa kaka komona mwana moke na age boye aluki nani bameshi na milai te aluki atondama na baor na ye te na maboko me azosunga baleki ne mosusu baza baorphelin esengo na biso ezalaka kaka na bageste oyo asalaka mpe libondeli ezaka nzambe vraiment soutenir ye puissamment me bandeko baolanda biso na bililingi ntango bomoni organisation ya boye ya mwana moke ya age oyo boye soki botie maboko boyebaka ekomela bana na bino ekoma vraiment na bavéritable bénéficiaire nkolo apambola bino nyonso baolanda mpe apambola Lydie mingi merci na bandeko nyonso bazosunga nzambe wana apambola bino wana badéplacement bozosala merci badifilité na kati ya baorphelina eza ebele eza lokola na ndako nde toza na ndako nyonso ezalaka okoka te mais le grand problème oyo eza na kati ya orphelina oyo tozali sikoyo ya Eveden eza problème surtout mpe ya ndako oyo tozali bazoteka yango ifo tobima ya Lydie baleki no baobima bazobima wa toyebi esi oyo toke te mais eza na volontaire moko apesi ndako na ye alobi tofuta yango par tranche asepeli biso tozala wana bana oyo bazala wana mais tofutaka meme ata par tranche déjà na mois ya janvier soki tozala ata na parti topesa ye tobanda opesa ndamdam ti mbongo ndako na ye kosila donc yango tozobunda kaka tokoki koloba te ke mosapi moko esukula elongi eya Lydie nyonso yo okoka yango te c'est vrai que maboko na biso pe esengeli totambola toningana neti nga mama na bino asalaka bilanga mingi mpona ede na kote bakoni pondu fufu donc badifilité mpe ya baoutil wana biloko ya kosalela mosala bakongo bapau banini bambeli ezopesa biso mpasi surtout babrouette donc nzambe kaka sunga ndenge kaka toleleli nzambe toyebi ete nzambe akosala yo grâce oyeba mpe baactivité nini oyo okosoutenir surtout oyo ekozala lokola activité génératrice de revenus au cas où yo mpe oza na makambo ebele biso mpe tokoki kotelema na likambo yango wana merci. napesaka merci na ye Lydie na nyonso asali nzambe apambola abakisele lisusu ya mingi akontinue kosunga biso mwana mama Esther oui de père je ne sais pas oui je sais.
Napesi merci mpo tatini ye soso biloko lia nzambe apambola eloko te abarsele mpe so ya mingi azanga so eloko alia te. Yo oza na mbula nini? Naza na 12 ans. Awa eza ONG ya nani? Mama Esther. Mama Esther azalaka bien na bino? Message ni force nanga kopesa bandeko nyonso balingi kosunga bino bakolanda biso sikoyo na Congo Kinshasa libanda mboka oyo balingi basunga bino na ONG ya Mama Esther ana kama message ni yo okoki kolanse sikoyo. Nasengi na bato nyonso baolanda biso lisusu bayoso kosunga biso bayoso kopesa biso so biloko ya kolia babangisa biso mpe so ya mingi. Yo oza orphelin de père ou de mère? Papa azali? Non. Maman? naese merci ya lidi nzambe apambola bakisa ye so ya mingi afeke aya so osunga biso. Oui, tomoni bino awa lelo toza bongo na décembre, mois de décembre eza na ndeko moko ya mwasi Lidi aza na mboka tene na Grèce akanisi bino na sukali meleki huile semoli message ni fort oza nango ya kopesa na ndeko na biso ya mwasi wana aza mpe elenge me akanisi bino bana etike baye oyo na Congo tomonaka bino important te baye oyo tomonaka bino bandoki bozana importance na mokili oyo te message oza nango ya kopesa bandeko bakolanda biso sikoyo. Merci na Lidi na ndenge atindeli biso biloko toza na baproblème grave bakabe biso ndako me mbongo eza te babenga biso na classe tosali bankero te me merci na nyonso basalela biso nzambe masunga ye. Ok, bacongolais mpe misusu bakolanda biso ya Lidi aza congolaise no eza na bandeko mosusu ya mitema mawa bakolanda bino na nsima na nzela mpo likambo nyonso motu ka moto abandaka yango na nsima ya ndeko na biso Lidi message ni force kopesa na bacongolais tu bakolanda biso sikoyo na ONG na bino awa toza na kama na lemba nini bokoluka nini bozangi nini bakoki kosala mpo na bino sikoyo bandeko tu bakolanda biso nzambe apambola bango abakisa bango ya mingi basunga biso toza problème ya minerva na ndako bakabe biso ndo me mbongo eza te nzambe asunga bango abakisela bango ya mingi. Merci. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, oh, 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 hey, oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Hey. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir.
jour tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul, sans rien amener. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité. Faut me perdre tout plutôt que de perdre. biso bake libela te me bazongi lisu na kati esika oyo topesa no nzambe merci ndenge tomoni bango bazongi lisu tobonde na kombo na Prière de la part ya opposition la même. Prière de la part ya Lidi Kitala. Pour la photo na lisoto. Sungi tozongi toye kotala bino. Mais à lobby, ce qui nzamba sungi ava ba fête. Akokanisa ndeni na koluka. Moi quelque chose parce que c'est pas maman. Zan asema la bino lobby hein. On va faire bon là dans bino. On va de la camisa. Oui. Il y a ce biscuit. Maman do. Oui. Ça n'a eu 4 biscuits. 4. Tu as mis où? Juste en même temps, tu es bien payé, non? Ça va comment? Ça y est. Là, j'ai eu. Mon bébé, toi tu prends deux. Mon bébé, toi tu prends. Bébé, toi tu prends deux. Olha, pega tudo com na jaula. Olha, pega tudo com naquele.
Lydie Chitala, Polo Fondation, comme je fais ça, Lydie Chitala, Fondation pour la charité. Alors, quelques mots Oyo, pardon, quelques mots Oyo, je fais ça, Banana Yoana Balala. Ok, c'est ce qui fait. À titre symbolique, bon, nous avons la vidéo à Yahweh, nous avons l'osso, nous avons la semoule, nous avons la basawa, notre groupe a mon propre bruit. Parce que nous avons la basawa. Dans mon ganga, maman, joie, n'a pas ça. C'est le roi. Joie, un homme qui tu vois qu'il y a la bosse à l'autre côté. J'espère aussi. Vraiment, na remercier nanu mingi mama Chitala Lydie na remercier yo mingi na acte sali yo uto salawa na bandeko kutu oyo tindi ba yeko koma kate sika na kombo na yo. Vraiment na remercier mingi pe Nzambe apambola makasi mabota na bino pe atala ba difficulté nyonso bozana ngo parce que bozwi Nzambe lobi ezana na kopesa mingi bazana ngo bazo sala ngo ba feti makambo ndenge na ndenge mais yo vraiment okanisi ko yape ko assister ba netike po mukumba oyo eza mukumba vraiment ya komema mutu moko te eza pasi ba difficulté tozana ngo ya kolia makambo ebele mwa biloko yawa vraiment na bana bango wana bazo sepela déjà eza déjà un pas na sepeli mingi maman azate aké musala chaque fois quand il n'est pas là c'est moi qui les remplace naza wana to yambi bango vraiment avec honneur na sepeli mingi na acte uto salama. OK, message nezana ko pesa bande ko nyonso ba ko na biso sikoyo misusu pe bazana na posa na ko salisa mona kanzela te ndeko na biso Lydie Chitala afongoli nzela yo na bango boko sola na caméra pesa bango message bande ko sola na bandako misu baza na Congo misu baza libanda mboka Congo baza bipai na bipai qui d'alarme nous lancer ba olanda aussi ndenge kaka mama Lydie Chitala afongoli nzela ye ko makate sika simana ye oyo bazali baza ko landa biso vraiment ba difficulté tozana ngo vibana tozana bango nombre 40 awa eza difficulté eza makasi scolarisation bazotanga libanda ba malade tout ça tout de suite la maman en hôpital mwana moko kana ya mutuku na hôpital na Téléma bazakuna problème ya mbongo tout ça aho tozalaki na kaya blessure sanzo ba malade kitikiti ata bongo ba rapport tinda ka pa l'état jusqu'ici pas de suite. Alors oyo vraiment bazana motema malamu bakoki kolanda nzela ya mama Chitala pona koya ko sunga vraiment kati ya bazabana eza mukumba ya mutu moko te eza charge wana tshelo boko c'est comme ça on marche sinon ça ne peut pas aller c'est très grave. OK, mais c'est moi question suka muki bien bo banga raté na ko akade bana o babenga bandoki biso ba congolais parce que mondele da ça évolue kindokezelo ka muke pa mondele mais pas na biso te bi ke ndokezelo ko ça dangereux muta misala mabe muto wa boka na famille na bango nini azo mema bine bolokoti boko la lesika moko na bango boko lesa bango boko tambola boko sala vie ensemble na babana wana oyo ba congolais ba bengaka bandoki ba boka na nzela ba boka bango isila ka bino ndenge nini makasi bozo ngwa na sepeli mingi na mutuna wana papa naza capable pe ko répondre yango biso bana nyonso tozana bango posa azala ndoki po kindoki balongola ka yango toza capable ya kolongola kindoki wana pe mwana zongi mutu ndenge batiaka yango biso tozana pouvoir ya kolongola kindoki wana ba tic tac tozana ngo mwana zongi mutu to banga kati tango bazoyela biso mwana azala ndoki te toza capable ya kozongisa ye na niveau ya mutu. Merci. Beauté. Awa tozabe. Toza no felina les enfants d'abord. Les enfants d'abord ozana balabala nini pe na commune nini? Eza na commune Ngaba, eza na avenue Longela numéro 25. OK. Ndeko na biso Lydie Chitala. Aye kotala bino lelo oyo. Via bandeko na basa ana Congo. Yaza na tako ya wate. Maza mwasi lokola yo. Alobi ete moi misolo mikena zokana ko lia ngo ngamo ko tifuna partager na bandeko na nga ba congolais.
biso nayebisaka bandeko bakolanda biso sikoyo eza na bandeko mosusu nzoto nde ezalaka libanda mboka me mitema na bango ezala touche na mboka na bango Kongo alobi mwa moke nakabola na bino elongo message nozo nanga kopesa ndeko na biso Lydie mama fondatrice ya fondation Charité. Nga na oyebisa ye ya liboso nano nzamba pambola ye akanisela ye ebele mpo eza azar te eza na ebele oyo bazala nango bapansana na makambo na bango me ye na oyo aza nango apansana na biso mpe aye kotala biso azongi nzambe apambola ye akanisela ye ya mingi nzambe akanisela ye vraiment tosepeli mpe tosepela ye azoya asungi biso mpo biloko na biso mpe elingaki esila me nzambe asali ayeli biso semuli ayeli biso loso ayeli biso miliki biloko ebele wana yango nzambe apambola ye akanisela ye ebele mpo eza azar te na kosala makambo oyo ebele basala yango te me baza nango nzambe apambola ye akanisela ye ya mingi na baye oyo bamonaka importance ya kosalisa bino ezalaka te bafingaka bino bandoki boza baimportance na mokili oyo Congo bakolanda biso sikoyo na baoyo baza mpe mitema mawa message nyonso nango sikoyo ya kopesa bango na biloko oyo bosala na mboka wa eloko na koyebisa bango kaka mpo na kokanisela biso mpo mire na biso na nsima ekweyaki mai ekotaki ebebisa bilamba ebebisaki biloko na biso nyonso nde toaboye totikala liso na bilamba te oyo mpe asimbami na motema akoki mpe koya kosunga biso doka azo pa te exemple ya Lydie Chitala oyo asali ye mpe aya kosalela biso kosombela bango moya moko obomba soki possibilité ezali akosoma mpe ata ballon ya bilamba mpo aza age ekotika kolakisi bana na ye senge kaka omondela nzambe apesa ye aza vraiment na biso yango wana ezala vraiment mbala ya suka te na mama Lydie Chitala tutie motema oyaka kolela tolala misobana mpo bakoko se sentir de décès te bazosentir ke toza important azobande biso mpe tozatila na risque merci beaucoup nzambe apambola bakayo tiaka Assigné. Maman, faut dire une place. Attends, comme il y a déjà signé une na kwenda kuona huko kwenda kuona mama wapi tu hapo leo na kwa rushi mengati huko tunangana mwa 5 minutes kana bisho bado shona na mikro 5 minutes ngana yuko na kwa rushi c'est le 10 Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour, le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tout c'est fort avant nous, n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, et de tout mener. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut mieux perdre tout plutôt que de perdre son âme, À quoi bon tout gagner, ben sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser, moninga, verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner?
gagner, perdre son âme sur l'onnessence, c'est de tout laisser. Moninga est verser le sang de l'autre, demain sera le tour, tu seras seul comme dans un... Si naza un message moi opesa bino, après nakotika bapaya o bayambi biso, soki bazali na liloba koloba baloba. Na yebite soki ba mama naso bazomona nga naza pasa botala nga bien pona lingina loba bozomona nga mais na ko préférer na banda boye pota bozotala nga bozotala patu banderolo mbote ba mama na ngai voilà mama na lingina betela bino lisolo naza na ndako oyo il y a 19 ans na ya na 1900 na 2000 ans, les autres ont 2000 ans, 19, donc ça fait 19 ans. Na mona ba mama ba bota ba bima, na mona pe ba mama ba kota ndenge bino bo kota, mais ba bimi et bébé. Yo koti ozo bima bonne santé na yo na bébé na yo. Ezango lute. Alors que ça pe na muto ya ki ndenge yo ye wana abimi et bébé. Soit ye, soit moi no ya bota. Première possibilité. Deuxième possibilité, quand on a la maternité, na mona ba mama ba vanda 3 semaines, 1 mois, ba ninga kaka ba memele biloko ba komi kopé ça y est biloko kolia parce que soit mon bal est wangani, soit il n'a pas les moyens de sortir à la maternité. Troisième possibilité, on est allé dans le vie comme des humains. Si on a dans une autre dimension. Bible pour ne pas que nous sommes là. Bible lobby, j'étais malade hospitalisé, vous ne m'avez pas visité. Bozala bandeko bobeta na bango makopa oyebi bando boti ozawa mutema na yo témoin to sala jugement te oyebi ke makopa wana nano kupa ye kutala yo te yo mtoleki na risque munene boy mais na memeli bino mutu moko mutongo kutu na miso boy ya mona bino te ayebi bino te bino pe boyebi yete kombo na ye ya ngoyi nana kotangela na ba mama moko boy atanga kaka banda wati awa Lidi Tala. Mama na suka tanga Charité. Mama wa otani ole bini no tali yango. Oyebi ete. Tala. Madame, wapi musu? Mama tanga. Tanga. Tala. Ndeko wana, yaya wana, aza peut-être plus jeune que vous. Mais aza musika aza pe awate a raisonner kaka bandeko na ye na RDC ayebi ba condition nini ka ba Molière na video yeze international et tala kata mboka na ngai komi ko vraiment mama kene ko tala bandeko na ngai ba boti sunga bango oyo bakoki ko seng o bazo senga lisungi bo mona yete amona binote mais yé a yé à travers sa mère na batu so ba accompagner pour ba ya ko tala bino ba aider bino na moi ba difficulté autosana talaka mbutu ya boyende à répondre na na dimension biblique à l'obika que vous étiez hospitalisé, je suis venu vous visiter la preuve est là. OK Bobota belé pour je sais que baté ba on se pelaté boza madame maza combien dans l'ensemble là Baza 7 boza 7 pour aujourd'hui 5 va trouver grâce à il fallait que tu viennes sur la Libane mais tu as la maternité kuna asali 31 jours azawana to komona abota par césarienne to mona que to sunga pende kona azala libanda les 5 sur 7 on va aller sélectionner les 2 au botikali pour trouver biso injusteté ba biso so alia kana o tokina mongongo na pour ici ezalaki bongo et puis ce qui ka wate ba wuti hier ba wuti na orphelinat kota la place so passe ezali pour na ko aider biso to zala malamu yango wana ngana ko senga kaka na mutu moko avant bango baloba oya moni geste oyo important oya comprendre valeur ya action de grâce oyo ataka prière moko pona mama Lidi Chitala oyo ayebi penza bonzambe oya zomona ngolo kola une bonne action de grâce asala ka prière moko pona mama wana mama ka reta na côté de solo ba force Papa na pression merci weto nzambe oyo tikaka bayite yawe ngonga oyo pesa meli mutu nyonso te
nayebi lisusu bible elobi mpona baye nyonso balukaka ye bayeba ete azali mpe aza mofuti ya baye balukaka ye papa napesi yo merci nanu mpona geste oyo mama na biso asali ayebi biso te biso mpe toyebi ye te kasi ye alingi asala oyo bible eloba nalingi ete na ngonga lokola oyo bisika azali papa loboko na konzambe yeba na kosimba ye nyonso akoki koluka asala na vi na ye ekokisama kosa ya motema na ye eyeba na kozala se na resultat ya malamu nalingi ete nzambe na lola oyo nyonso kokoya lokola difficulté na vi na ye ezala nile sans effet atako bato ya mokili bakaniseli ye mabe baresone mabe mpo na ye bitumba ezala ya libota ezala ya bisika azali ezala ya mboko oyo azali ekolonga ye te natiki ye na maboko na yo ya oyeba na koprotege bisika nyonso akozala na losambo oyo moke na bondeli na kondima na lobi merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est une prière inspirée. Et ça linga chair de poule. Et ça les la maman les dit titalaka ndenge maman ya lobi. Ma sœur, c'est le Seigneur qui a parlé encore. Ça va pas mal. Voilà. Maman ya moto vino botie le sambo oyo akanisi. Maman ngoyeli. Maman Aboti, maman Lydie, Yé. Derrière Yé, tous ces mondes qui vous ont suivi, Bandego ya Lydie. Dans le bien, Tokei Kosu. Dans mon papa doit attendre bénédiction le fait qu'ils ont amené quelque chose. Pas doit attendre, il pas mourir. Et ça là qui n'a pas à comprendre que bateau va mettre dimension en Zambé Bazali. Maman Lydie, maman ya maman Lydie, maman Marie-Jeanne Yeyo. Aye lobby ko futa mbongo na bino ya maternité pendant que nanda on est jusqu'à ce moment là on n'avait pas encore préparé. Allez-y comprendre quel degré à sacrifice. Si lobby autour de 16 heures. Maman Marie-Jeanne a bengi biso na administration générale ti bata finance na bi maman Meje azoya ko futa mbongo ya maternité ba maman to solo la kiwana. Tango pe aye à s'excuser parce que ça na ba démarche na ba orphelinat mususwana. Mais ce qui m'a inquiété jusqu'à ce moment-là, talaka mutato tambola na bambongo belebe pona ko kaba, mais on n'avait pas encore préparé na ndako na ye. Sincèrement, il est là qui ngaï. Ngana yebi son père, enseignant ici, je connais la valeur de maman Mégé, mais jusqu'à ce moment-là, balambi na bangoti. Parce que pour naye, pour lier wane l'équipe, geste ya linga sala na munene. Ako kisananu, oyo wana tellement pris. Ndenge zala prévu, les restes attendent en retard to golia. Nani ako sala manga mabwe ndako naye. Na lo lendo to zala nango. Dis madame, prépare-moi d'abord les restes après. Mais ya lobby les accoucher d'abord. Ma maison après. Quelle grâce. Maman a fait prière au Nzamba Pamolayo. Je sais que le Seigneur a compris. Voilà. Ma maman 5 wana. Est-ce que beaucoup y a maman n'a pas qui prière. Les autres beaucoup qui approcher. Ata na mbote ko pesa boye maman Lydie amona bina distance. Oya zana moya koloba loba mais suki ka na maternité ka te voilà encore des situations incroyables. Quand ndenge maman lobeke la maternité. Il y a encore des surprises. Il y a encore des surprises. Au cas où, il y a quelqu'un qui est dans la maternité. Une enveloppe. Il dit qu'il a la foutu bon. Mais à foutre à tes hommes, on va dans la porte. On pose à moi transport na yo. Esprit de vie, pas de mort. J'ai bango déjà bon. Mille qui n'a souka le pot ma belle et puis sa main est belle. Merci. Merci beaucoup. Maman Lydie a question bébé Nazar. Alali. Bébé Alali. On a besoin de voir son maman bébé wana. Bon quand ça que to lokoti maman mo na libanda. Amen. Maman vous ya bata mikoto ya ko Bébé. Maman,
Maman dit à mon avis pas yo zali. On ne peut pas te l'autre. Merci. Maman moko ko loba na ko maman nyonso na ko loba. Tu sais besoin maman ko loba. Ba maman moko ko loba. Tu sais besoin maman moko loba. Maman moko ko loba. Maman ta ya ko loba. Maman 5 nina ko maman nina ko pesa 5. Yaka. Pesa merci. Na pesa le bino merci. Yaka le. Yaka le maman. Non, on continue comme ça. Il y a une qui est là. Ma chérie, jamais le ciel, hein? Et 25, c'est quoi ça? Maman moko boyo yedi. Comme on a dit, yidi chipa. Azana di balambo. Yo ozakutu mama kona yetu azamwana 32 ans. 29 ans. 29 ans. Comment les noms? Masengo. Non, les prénoms, facile à retenir. Nancy. Nancy. Na luko za mama to banotana na bango ya quartier bobeta la makopa ça va ainsi de suite combien ba ya déjà koloko taso moninga yo ngimate ni bale ba ya ki wana kuna baona ona mona jona na pop ndeto vandi ya David to na tuna visiter pendete très bien mais azalera ba mama kopa o ba beta ka masolo ye mo ka yebi siko makopa moko boye ba mona ka yeti invisible mais toujours omniprésent. Oui, bien. Jésus-Christ. Jésus est moi. Azalaka ne akoko ya latinzoto ya mutu. Elongi pe ya mutu ya mukilo yo yebi. Asali action na epe abimaki. Famille moko wa dans la Jésus à 12h. Ya wetu ba na ozana ndako na bino yebi na 12h. Na vers 11h50, nous allons fongoli porter à côté. On l'a sorti. Baseli Jésus dit 12h koki ti le bina pourquoi Jésus a yesouté. Ba yo ki no azana soki na kabamba tuna. Ah mon konzi okosi biso to tele. Oh, je suis venu, vous m'avez chassé. Ça veut dire Jésus oyo le bien à la takanzo. Mutu moko aza musika. Ena ke venez va. Ya yo za na mula. Antena. Oza ya ya na ye. Ya za mona ke. Ayoki kolela na yo. Vous regardez, ah vous êtes belé, tous les lits sont pleins. Mais bah poni yo kaka. Obié biété. Nga poko to na zolo banano na mona été. Mais ya yoki cri na yo. C'est comme ça.
lelo a décidé à dire ça kaka yo awa couple zaka yo n'a pas par comme 5 mais awa il n'y a que toi seul bande comme ça bolimi ça ce n'est pas une injustice Dieu sait pourquoi ils akaye pour la mona lo le kota malaka bongo mais est-ce que kana mbonga ya maternité au bout par césarienne on peut combattre parce qu'il y a pas l'argent il y a quelqu'un qui a décidé de payer pour ça voilà et comme on a Lidi Titala lokola za musika na mboka bapaya mama na yeye wana o nyonso bandeko na ye ba décider ka bakomisa yo ndeko na bango on s'est retrouvé dans une famille qui a des moyens mais moyens na bango ezali spirituel donc ba yaka kotala la place libulu eza bazipia yango moni ba ye belé parce que l'union fait la force. Là, il est au trône, madame, à la place de pleurer, moi j'aurais souhaité que tu fasses une prière pour cette dame qui t'a surpris. Oh, Zambé, Samalam. Zambonga ya bela kabutu moi, Zambé ya pasteur Kambamba. Zambé tala ni bota oyo koyo kosukeni nga tango ya moma ya pasi kolo. Nanga mosi ofefulo. Yawe sengi na bakokite. Ya kutamula biro ba infirmier ba docteur bosuna ngai bona zala kweza muki. Kasi tala Zambé na mona yo. Yawe kokisi promesse na papa na reconnaissance par la vie. Merci maman. Maman merci. Maman merci. Maman merci. Ça me défend. Ça me merci maman. Merci. Merci papa. Putain mon bali ça kana magasin. Tane ba luka mbongo nsambe. Nsambe ozamala. Maman merci. Merci beaucoup. Je pense que le Seigneur a eu qui prière na yo en pleurant. Et ce qui a bon moté, il y a encore une surprise. Maintenant que tu n'avais pas l'argent de l'hôpital, on a payé. Mais maintenant, il faut que tu rentres à la maison par taxi. Où est l'argent? Voici une enveloppe qui s'ensuit. Pour foutre à taxi, au commandant. Ma belle wana yozo Melissa. Et binisama est belé. Yama basse si au miliki na soukali. Na savon pour ce que la mona na couche chaque fois au sommet. Quelle grâce. Quelle façon de venir en aide. Que le Seigneur te bénisse. Maman Lydie, là où tu es, notre institution te sera toujours reconnaissante. Les jolis bébés. Pour ça, le micro bonheur. 21 jours. 21 jours. Joli bébé. Ça va pas me la. Merci maman. Ça c'est un peu comme on a les digital. On a juste envoyé la tindinga kaka. Coordonnatrice de la mission des digital. Notre salika oye à 5 kito sala. Maman. Oh maman. Comment on dit digital? Maman na spécial vraiment merci mingi pour nazali qui sont espoir souffler. La babi place au Nzambe, place au biso de Suki Nzambe nda contenant pour ça. Yana fait vraiment merci mingi. Maluba na koka kutu non mon route émotion. Na c'est kala merci merci merci. Merci vraiment. Merci ma frère. La monnaie est longue, il faut pas une fois. Ah, stress, c'est le comme bien. Vous allez gagner fraîche chérie, mais le stress, la service pour eux. Papa Christian, merci de nous yami biso nanda pour nous. Merci aussi pour notre choix moko judiciaire, sans sentiment. Pour le baki nous qu'elle a biso muto aza en difficulté. Je suis content que même les voisins le témoignent. Donc Nzamba pambola. Nzamba pambola. Apambola nde maman Lydie Titala. Nzambe apambola maman Lydie et continuer bongo Nzamba apambola koleka. Ah OK, OK. Donc maman tamba na maternité soko futi pour service na bisa finance ya boyo akomi wana finance oyo futi sécurité ezaliawa ba enregistrer kombo na yo ba pesi yo billet de sortie na quittance ya mbongo yo futi. Donc tozana mama ya liboso yeyo madame Baliala Tamboyo coupon na biso l'hôpital ezali topesi fondation support oyo ya liboso coupon
coupon ya mibale yango ya madame Sodi 60 000 francs coupon na biso ezali oyo mpona fondation Lydie bagarde yango preuve mpo bata monoko wana batika bakanga monoko tala moninga azofuta mbongo ezali même pas politique awa tosala tusefu madame mosusu yeyo oyo topesi na fondation wa madame mosusu yeyo topesi mpe na fondation oso toza na biso ye mpe tokopesi dokima na ye esecha yeyo ça fait 5 femmes qui vont coucher normalement dans la voie basse. Mais, maman Lydie a eu qui m'a dit maman m'a sali 21 jours. Et c'est vraiment une femme qui souffre. Donc, moi, si je suis soumis à l'époque, je suis 5 ans. Vous avez vu la réaction de la famille, on est Léli, moi, on est Zani Maloba. Pour aller sans espoir. Mais place espoir, on a Fondation Lydie Talembani. Nanzambe na mo. Ba futeli yango 200 000, 100 sentiments. Na Congo eza blague te 200. Ngata famille ngana ba pesa kali. Dambo. Na mboko toza na mo lelo. Wana ka yemoko bongo ebele musala ba pesa combien? Et aujourd'hui cette femme est dehors. Ba pesa pe na transport, tout est ici. On les appelle to petit souvenir à fondation. Mbote maman. Monsieur le journaliste. Comment Madame Marie-Jeanne Mujinga Mpoi. Ok, banda tongo mbule minase makasi. Te kilemba na kama toke na komina ngaba conserver toujours bana oyo bande ko mususu bamona bango important na mokili baza délaissé misu ba bengana bango misu ba kanga ba bandoki makambo belé toye awa na Croix Rouge na hôpital kosunga bandeko mosusu bazana makoki ya kobima te moto nyonso aza ndenge moko ndenge bali mosusu balobaka te nga aza patron mosusu abota makoki ya kobima na hôpital eza te kuna awuti kolia na babola na baye bazanga awa oyo kobimisa baye oyo bakanga na hôpital mikolo ebele tengi toyeba makambo bokosala ngo mpona nini mpe etindi osala likambo osali lelo. Oui, makambo tozo sala ndenge na uti koyebisa ba mama kuna na yebisi ba orphelin nga naza juste mutu ya tindi pona kopesa biloko wana. Fondation eza ya Lydie Chitala. Omoni bakombie ke Lydie Chitala fondation pour la charité. Azo sala ngo ezali bolingo nzamba tia na kati ya motema na ye. Donc nako koloba ke ezali inné pona ye. Tozali ko sala yango d'abord ezali pona un but politique te, pas pour un but lucratif, non. Parce que bande ko sala yango azaki le mona moké na cycle d'orientation avec argent de poche tozo pesa ye. Avec aussi ça a eu diplôme na pourcentage belé, a eu bourse au gouvernement grec. Mon na bourse wana bande ko tinda yango tozo pesa biloko pa orphelin, tozo bimisa bana na pédiatrie kana mbele mais tozo futela ba musuba zobima. Donc a mesana ko sala biloko wana. To sala kango c'est parce que la Bible nous demande de le faire. De Bible sengi to sala yango. Donc on a na Bible journaliste bolinga ko amplifier makambo ezali pona bit politique non ezali pona intérêt mon côté mais ça la kango parce que ezana kati nae parce que nzamba lo la sengi pour la Bible tout ça donc ça fait partie de la parole de Dieu. Qui est Lydie Chitala azali nani? Lydie Chitala azali mwana nanga elle n'a pas 30 ans azali mwana nangai asisi na chambre na uti kolobawa il y a je crois même 9 ou 10 ans là, 10 ans je pense. À Silisi, à Kekotanga, à Zotanga na Athènes, à Grèce, à Silisi, na bapesi musala na ya malamu na institution moko munene ya mokilia wa azosala. Azoso mbongo ya salaire na ye. Ça un franc ya libanda ya salaire so ba futier azosala action. Donc c'est ma fille. Elle n'a pas 30 ans. Oui, mbongo akozwa oyo mama na ngai. Na famille na bino bozana babola te. Bozana baye bazanga te. Bozana baye balelaka te. Bozo yango bokende ko kabola bana biso ba Congolais te benga bandoki ba Congolais bandeko no mususu ba mama lokole ba bengana ba boka na nzela. Oui, moi qui le loba que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Na sunga ka ba ya biso, na sunga kango. Bato oye ba yebi bazana ba témoignage na sunga ka bango. Mais aussi koya kotala bana o ce n'est pas un péché.
koya kotala bafemme baza démunie ya moyen kofuta maternité lokola tozala ce n'est pas aussi un péché nyonso nakosunga famille na nga nasalisaka nakosunga bana wana baorphelin nakobimisa basi boye nyonso ezaka loba nzambe bon ngai ozala ndoki ozala ndoki te ce qui m'importe moi c'est vivre la parole de Dieu lokola mwana na ngai osala eza loba na nzambe le ndoki qu'est-ce qu'il peut me faire parce que moi j'ai fait une bonne action le reste nzambe akobatela ye ntango oke koservir bato na maternité omoni mama moko aleli mama wana aleli alobi makambo aleli esalaki yo ndenge nini bon soki otalaki ngai malgré nazolata linete ya miso nalelaki mpe mais comme ngai nde nayaki na délégation nakoki bana kolela lokola ye te ezali émotion donc c'est un sentiment de joie tellement que lekeli esengo wana moto oyebi te une jeune fille qui n'a même pas 30 ans asalaki ya boye donc esengo lekeli yango wana esexprime la larme donc ngai mpe nazalaki lokola ye nazalaki na kati esengo wana me nakoki kolela lokola ye te donc c'est juste la joie et la surprise soki balingi bazwa ONG na bino balingi bazwa lisanga na bino boza place nini bakozwa bino mpe epai nini ok autrefois tozalaki na ngiringiri sa 76 na movenda tolongo wana sikoyo apréféré kovanda place bavina baza ebele toza na mikonga avenue ngando 69 donc arrêt fo bank mais mikonga 69 arrêt fo bank na commune ya Nsele avenue ngando oui quartier mikonga commune ya Nsele siège eza kuna mais là on tokoki koloba ngo libanda te azobongisa eloko moko azotonga mpona koencadre bana mpe kotangisa bango gratuitement mais pour le moment toza na ngando 69 na commune ya Nsele na quartier mikonga message fort oza nanga kopesa bandeko te bakolanda biso sikoyo na Congo Kinshasa libanda mboka oyo balingi mpo kosunga bamonaka nzela te ntango osi na nzela na bino bakoki kotia mwa eloko po ete nzambe mpe un jour abakisela bango mikolo oui kosunga c'est un don hein et sengami mpe na moto nyonso il faut eloko ezala na kati eza likabo oyo bamoni ke bakoki kosala ndenge Lydie Chitala azosala baya kosala yango baya kosala eza bobangi ya nzambe peti baya kosala yango mais biso nga napesi adresse oyo bamoni ke bakoki mpe kosoutenir œuvre wana baye na avenue Ngando numéro 69 baye nango mais numéro na ye nakopesa yango na bino ya contact bokoma ngo na se ntango opase émission yango nalingi kolobela yango ate me bokoma ngo na se merci beaucoup.